Bonjour, bonjour. Karine Mukondi, maman. Il y a Arietta qui coule, princesse de Jésus. Bonjour la Chine de Karine Mukondi, la baronne. Balobi, Eta, ya Chine de makambu. Bandeko boyoka na bino soni te boko taka na Chine. Schengen ekomi moto. Schengen ekomi moto. Boko ta na bino kana la Chine. Botika ko diembela na sima ba fenêtre. Boko tika mbala moko. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Nakanisi, mois d'août. Les 3, je pense. Mois d'août, né 2 ans. 2 ans et les cas. 2 ans mususu wana nazali na nzela ya vacances. Nzela. Kosamba na kosamba. Bandeko, bozala na bino na fenêtre te. Succès eza bon, eza bien, mais makambo eza. Makambo okomona pe makambo na bino. Kokota na ba chaîne eza nango bien, eza nango mabe te. Kokota na ba chaîne, kotala na ba chaîne eza nango mabe te. Eza pona ko distraire, ko se distraire, lem souza na problème na couple na yo. Ok ko changer no koti no na chaîne ko yoka no makambo seki. Ok no na chaîne wana yoki elekisi yo elongolo ba souci, mais nde bosala attention. Bosala vraiment attention. YouTube eza na makambo ebele. Ba misu ba ko enregistrer bino. Vraiment bosala vraiment ba pa. Biso to moni pasi na YouTube nga 2 années. Biso na ba mama choupette. Ba 2 années na ba mama misu ya la Chine. 2 années. Chine eza ko yinda. 2 années wana na okende na ekuta na kana okende na vacances. Kosamba. Téléphone na lobi Nzambe. Oh, quelle vacances na ye mobala bata coupe mate. Heureusement, bana bakola. Mais, na oye bisabino mbala liboso na okende vacances na kimia. Mbala liboso na okende vacances na kimia. Ya facilité. Na YouTube, kokota si omona ka bazo kota wana bazako luka kaka succès. Succès ezaka Karine mutafulaka. Bomoni biso ba mama fashion na ba mama choupette. To vivre bazane ya succès. Bomoni siko botala ta bino moko. Succès pe silaka, Siko to tikeli bino ba rele wana me bozala makasi. Bozala makasi nazo encourager bino bozala makasi. Loba ezala kaka boza nzela moko na batu wana. Meso boza nzela moko te na batu wana bozaka neti nga nazalaka nga moko. Bopikaka pende. Bopikaka. Yango lobi nasalaki émission na lobaki merci Karine. Tokomi na kimia. Tolongwe na buzoba. Karine akomi mama. Akomi pe ko chauffer biberon. Akomi pe azo filmer azo lakisa chauffe biberon. Sinya bébé zana ndako. Ba décortica kiye. Ya boti. Mais to mona ta sinya bébé te. Tozo kata bébé a olela te. Bébé akomi kolela. Zambe. To uti musika la Chine. Mais bino bat boye sika. Na la Chine. Bo pikaka. Na pesi bino kaba bon courage. De la part de Mère Fashion de Nantes. Bon courage de la part de Mère Fashion de Nantes, maman adoptive.
soki nakanisi mois d'août wana o tokangisaka 10 000 euros. Bozo se rappeler tolala te problème ya kuna na muninga wana ya Karine bokanisaka mois d'août wana tokangisaka 10 000 euros. Muninga wana ya Karine ezotoka, ezomata, ezokita, ezomata, ezokita. Bozo se rappeler mois d'août wana tokangisaka 10 000 euros. O tozwaka makambo bitumba wana tobunda. Mon Dieu. Et puis mois d'août mususu wana. Mois d'août wana mususu. Na zanjela bazo sambisa biso na Karine na mama Choupette. La Chine bazo sambisa bango. Karine a vandisi la Chine na kiti. Bino yoso boyawa. Bozo se rappeler sou mois d'août wana. Te la Chine to uti musika. Yango wana lobi émission na butu na salaki tard. Na ba minuit 1h. Na lobaki merci Karine. Olongoli biso na buzoba. Vraiment, la Chine, bao bazo ya sika, bao bakoti sika, bao baza na besoin Karina fula bango, bozala kamakasi, bozala embre neti mère fashion de Nantes. Bozala embre neti mère fashion de Nantes officielle. C'était pas, ezala ki nguba na lipate, lipa na nguba te. C'était pas donné, c'était pas gratuit. Pona kubundela Karine Mokonzi ezalaki penza opesi mbwambo aboyi ezala kote à la Chine ezala kote à banzombo en plus bino boye sika boye bake groupe à Schengen bo sala attention na ba Schengen bazo kende pa ezala la Chine aza partout mutako sabino te ndenge ba tenga na kota kana ba chaîne wate lokuta baza na ba chaîne nyonso bakotaka na ba chaîne bofungoli ba chaîne bozala pe makasi bozala makasi bon courage en tout cas bon lelo eza nino naoyeba te quel jour lelo eza bon mercredi na bino la Chine de Karine Mokonzi, la baronne, bon mercredi à tous et à toutes, bon mercredi à Arieta Kikuli. Tokomi pe na bébé azole la so Karine azo sa live. Mama, bon mercredi Karine Mokonzi, maman Arieta, bon mercredi papa Evi Kikuli. Papa Evi, merci. Tokomi pe na fier. So totie live, totie pe mungonga bébé zole la. Voilà, to lukaki yango. Ngai na lukaki yango wana pona Karine. Nga na lukaki yango wana. Vraiment, nga na sepeli yango wana. Nazo pesaka ba courage. Na bao bazoya na sima. Bao bafongoli ba chaîne. Bazolinga pe baza na succès. Neti ya mère fashion. Neti ba mama na biso mususu. Comme nga na tanga ba kombote. Mais to pesi binoka ba bon courage na ba papa misusu bane pe baza ba succès lokola ba papa misusu wana boyebi ke ngana tanga ba komba ba tuti to pesi binoka ba bon courage c'est pas facile